charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse okomisi nga lokola rescapa naufrage titanique kolina na ye diama Gisèle Oumba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Oumba nana trouble yo mon amour. Merci Gisèle Oumba diama noir. Peuple congolais de partout, bonjour, bonsoir, ça dépend de na ero écoute Amelio pour na kolanda Diamant Noir Gisèle Oumba. Les loto yé tozan à Paris, to sito komi to ana mboka oyo tan mususu oyo to vandaka. To yé tozo sola makambo ezoleka situation na RDC to moni ba tension eza ebele. Makambo eza ya ndenge na ndenge oyo tozo mona ndenge ezoleka. Kabila lelo bat bazolo ba kiaza kaka toujours ko diriger mboka. Ndenge nini parce que tozana Félix Oazawana. Mais attention, ils ont belé 220 personnes bakoufi gouvernement na biso ya RDC silence total. To ebité eloko nini oyo bango bazosala bazakolo ba eloko mon côté. Tozo mona la situation ba pasteur donc tozo ebate kabili koti partout na basali na Nzambe partout na RDC to komi kaka na lisolo moko. Économie par terre donc nyonso la RDC ezali bloqué. Lelo question ezali, est-ce que Félix azali solution pour la RDC? To Félix azali danger pour la RDC? Wana réponse pas na bino, bato bozo komanase, biso nyonso o bolingara Gisèle Oumba. Boza toujours wana en tout cas, merci de bandeko nyonso ba yamba kinga na Angleterre vraiment. To pesi bino bambote ebele ko bosa na teya ya kuya bakembisa. Merci na bino nyonso tout oyo bozalaki elongo na Gisèle Oumba miraesa na bossa nyote to yambi frère Serge oyebi ke lelo tension za makasi mbote nana mbote mingi mama Gisèle Oumba mbote bandeko nyonso tout oyo boso kolanda biso vraiment makasi yankolo pe mayele oyo nzambe akila likolo na se azana bino nyonso bandako na bino sengo mono poto moni santé na banga ki pe na moni hôpital olali na bi frère Serge nini kaka. Mais tout le monde est obimi. Moi, je vais expliquer ça. Non, mais ces derniers temps, nous avons combattu les Congolais. Ceux qui ont été poison dans nous, il ne faut pas négliger l'attaque qui encore. Ceux qui ont négligé l'attaque qui encore et qu'on réveille leur monde dans nous, il y a ma baie et chaque mois réchite. Dans la minute, négliger le traitement. Il y a donc la minute où on a un traitement, on a vraiment bonne fois, mais pour l'instant, on a 6 mois à 8 mois qui sont mis là. Pour poison dans d'autres qui n'ont pas monté, qui n'ont pas offert et à mesure. Mais Dieu a fait grâce. Dans nos hommes, nous avons matière surtout nous comme un peu pour nous tous ramailler parce que nous avons trop sentimentaliste. Bande Kolangai n'a pas si nous sommes beaux vraiment. Est-ce que bon quand nous va changer un jour? Mais vous changez, tu as tout na mutuna les longs amna rotuna yongo. Yango na mutuna to répondre ngo. To répondre penza mon abiso sur la carte. Est-ce que vraiment faut ça la nini na Congo biso ba congolais? Est-ce que la classe politique qui wana tout ba congolais nyonso bazona est-ce que baza vraiment ba congolais? Est-ce que ba pasteur bazo diriger religieux à Congo est-ce que baza vraiment ba congolais? Est-ce que le boko nzambe vraiment ezo sala vraiment na mamate ya oyo bato bazo koyoka? Dernièrement te saki bino Yesu abotamaki Yesu. Akufaki Yesu. Mais tant qu'il a sur Yesu, il avait reçu un nom au-dessus de tous les noms. Comment les anini? Donc si les bino tambo tout le passer na bino, tout le prophète na bino, ba pesa bino yano. Comment les anini? C'est le nom qu'on devait être sauvé. Malembe. Donc il y a nous na marama Congo ya religion, ozo bo makongo na kacha kabili na kacha ya loboko pe matière nzambe, kabina politique, kabili partout. Nous allons répondre à la question à maman. En tout cas, pas si ming na mboka. Maman a lembi, biloko mati na Congo net kutu dans les matati. Dollar kutu moyen pour le baiser.
Parce que si na Congo neti Congolais même et tout moi ça la Congolais. Classe batie classe au fele ba professeur bazotanga maté ba école ezalité l'état za na mbongo té l'état za kuna ba école té ba école ezaka ba école laïque catholique ba école protestant conventionné pardon protestant conventionné catholique na ba école privée il y a la laïque il y a l'été za mukie mais classe zo fele ba na bazotanga fele ba professeur bazo futa maté mboka eza na désordre énorme. Premier ministre azo pesa ba loi président otayebi te. Ministre de la justice azo présenter ba biloko moko boye. Soki ba beko kangaye abengi nani ba bengi yemei. Alobi yemo na TV na bengi yemei bisinga ko banga te fanda wana. To moni passer de ni lesale ki alobi ke ba pesa bango mbongo. Bazwa mbongo na église catholique. Mais ça la kabileza na kati. L'église Boudi dia Congo, o bato benga bato mundu, ba bazwa mbongo. Église Kimbangise, bazwa mbongo. Église musulman ya Congo bazwa mbongo. Na ba église oyo ezali na poto ba diaspora nyonso, po ba boma mouvement diaspora, ba leki na sima kabela église abimisi mbongo ya Congo. Tala lelo tozali na kabili na kati ya gouvernement, na kati ya politique, na kati ya religion. Na kasi ya nyonso mais Kabili partout bandeko na ngai gouvernement wana ba politicien nyonso ya Congo est-ce que vraiment baza vraiment 100% ba congolais dernièrement na lobaki mama makamba kamera eza mambu ya lokuta ba comprendre ngati je suis bino lelo par la grâce de Dieu on voit des choses autrement. C'est là mon frère Serge tozo kende na yo tozo peso maloba toti kolobango awa Kabili partout Kabili par-ci par-là mais lelo to tuna ki motuna na photo bandana yango est-ce que lelo Félix Moutaza na pouvoir tozo tuna question azali solution to azali danger pour la RDC pourquoi to tuni question ana comment on a 220 personnes ba koufi na Sud Kivu ba bomi bango. Mais silence total il y a gouvernement. Mais awa bango ba vandi bazowe la karatozoka ministre contre ministre a tombo qui peut ba nommer ministre alobi boy pour ba sali boy ministre a démissionné mais yoka bandeko o ba kufie belé yango to tuni to bandi na question na fungola maman question o vraiment ezamoto seulement la momingi ngo ba deli o rebandeli question o yango ba ba senga que non Gisèle Oumba faut soutenir à la télévision parce que Azal maye le mingi ya musala zo sala ya na progression mingi na jouer bisango parce que ba te be ba loba ki yango na sa mingi ba komango vraiment ça reconnaissant musala na yo toujours de la soutien na bango cadre pe biso ozo yamba et ça merci bing maman. Est-ce que Félix a sa solution Congo? Tout le monde a papa Tshisekedi a eu pouvoir comme premier ministre biloko qui dit automatiquement. Tout le monde a papa Tshisekedi Nabokondi mboke changer batu ba telemi batu ba sepeli mais tout le monde Félix n'a pouvoir au contraire biloko mati na flèche ba maman ba komi ko sala marche ba lobby bozong sla biso Kabila et Congolais c'est Kabila na télé ba vidéo quoi maman tu avais un montage te maman on se voile pas la face batu bazo yemba na zandu na ba wenze ba lobi passe leki Kabila tanga Kabila toaki boyete batu oyo to moni lisusu batu belé ba leli ba commencer nga China rambo ngana moni yango mais Félix Tshisekedi azui bokondi nazo me rappeler na zela ki na premier ministre sortant monsieur nani Tshibala azui sanga na kati ya bureau na ye alobi est-ce que bango ba finga ki ngai collabo na ba TV nyonso ba selbe mission ba lobi yena mama azo ba yena mama na ye batini batu ba finga ngai mais lelo Félix azali président na accord ya Saint-Sylvestre au Tshibala sala ki alobi ngam na commission bango ba sala président est-ce qu'il y a une élection
Madame ministre, premier ministre Mtawa Loba. Est-ce qu'il a gagné qui a yebi le a gagné qui était à quand on a été commissaire président. Si quoi a fait un pour la téléphoner na Kabila na sa collabo. Ce qu'il y a dans Kabila, Azanen. Donc il faut qu'on a réfléchir un peu dans son isima, na question tant on va monter au tambola. Tout le monde lisusu batu bazo kufa à Congo Nzambe. Batu kufa na mboka wana. Félix Tangazaki opposant, il parlait na ba mort. Il parlait na ba bakunda ki na ba matete na ba maluku na bantele ba fausse commune. Mais là comme président kanga monoko. Batozo kufa na tangu na ye, batozo kufa na este. Tout le monde bata est ba lembi na bango ba commencer nga autonomie. Est-ce que Félix a une solution ya mboka? Toi, Félix, c'est une malédiction. Est-ce que vous avez dit ça? Comment ça, Félix? Tu es allé maman Marthe. Tous les politiciens sont à Congo, sans polémique. Tous les politiciens sont à Congo. Pourquoi Bandela qui ça la deuxième liste du gouvernement? Parce que maman Marthe a boya qui va combo moussous sur la 4e première liste. Frère, Serge, tout le monde a zoloba. Nazalaki na Kisasa, Nazalaki na ba politicien, na ba sénateur, il y a PPRD, Nazalaki na ba Chibala, Nazalaki na ba Chibala, Nazalaki na ba IDPS, Nazalaki na ba Tunyoso na Kisasa na Kutana ki na classe politique ya Congo ba tout bazali important. Monsieur Chichambo, donc tout le monde. Première liste c'est Maman Marthe Boyakiango. Batu musu na kati Maman Marthe aboyaki. Est-ce qu'il y a nani na kati mamba politique? Maman Marthe na kati politique, c'est ça le problème. Est-ce que yem doit diriger Congo, tout Félix doit diriger Congo? C'est ça le problème. Au moment qui na kati gouvernement Félix, beaucoup de ministres ba incompétents. Neni Acacia même na ministre économie. Nazaki wana nazomona caméra denga azotuna bango abi est-ce que azali denga lobaki azala mapeka ko même économie à Congo parce que l'économie à Congo c'est l'économie mondiale. Est-ce que azala mapeka? Dans cette monnaie réponse, telle économie n'engazali par terre. En tout cas côté wana penza ça makasi parce que l'économie eza penza pas par terre. Pona nini économie ça par terre parce que ba yebi ko gérer. Parce qu'il y a des ordres pas Kabila. Si le président Mbabanga a été président sans autorité, président sans impact, est-ce que ça prend ma Congolais, ça prend ma IDPS, tout ça problème, il y a Maman Marthe dans mon anaï. C'est ça le problème. Le lobby Félix Abomi IDPS. Lobby totam na combat IDPS. Tous les là qui battent qui serait du président, tout le ganga qui bisognoso. Est-ce que on a qui lobby est hier? Est-ce que lobby est quoi? Totam moi je comme IDPS. Ce qui fait que c'est un Longwe, IDPS c'est Koufiti. Ce qui a Longwe a créé quoi intérêt IDPS, c'est fini. Congolais lingi ce quoi IDPS té, t'as la arrogance bah na ngona politique. Ce que tu sais bah analyse politique, tu sais la laboratoire analyse il y a religion. Bango bah ça l'équipe moko bah comment ko finga bat na télévision, bah comment ko benga na bah comment ko kane la bat. Pourquoi arrogance on est outi wapi? C'est ça, Félix Lelo azali malédiction. Il y a Congo. Pourquoi? Parce que Félix Faki a côté la volonté Nzambe. Parce que Nzambe est un peu ça pouvoir. Tout vient de Dieu, maman. Nzamba sala nyoso c'est salama Nzambe. Tant on Nzamba peut si Félix pouvoir. Félix a gagné quitté. Mais votant Nzambe c'est kazalawana. Pendant aboma code. Mais tant abomi code, il y a ça qui mot de passe. Mot de passe wana a respecter en côté. Mais tous nos frères c'est mot de passe en ça qui wa code en ça voilà, c'est ça faut pas comprendre. Donc normalement parenthèse vite fait. Tant ou ba sala qui conférence de Berlin. Et la conférence de Berlin, ce qui est à Berlin ba comment conférence de Congo. Quand la conférence de Congo va coûter 0 R. 0 R ba bimana tongo. Bana ko sala kindoki nini ba sala na kati ya Congo. Résultat ezaki ke pour la kindoki wana ba sala ki ezaki na code wana ezaki ke mulu ba ko za présidentiel.
Donc ça veut dire que cassé à cause de la jamais numéro 1 garde de la nation du Congo. Et là, c'est nini. Et là, Kolobake, Makamutu Bango Sala, Mukolo Moulou Bako comme président Kodouane Koufi. Mystique de Bango Basala. Sikoyo, Yango Monaka, Balou Banyos Bakala Bango Bakoka aux présidentiers. Pendant Bakale Tshisekedi, Mobutu, Singa Uju, Zara Joseph Singa Uju, Mobutu, na moko na bosani ba 4 na ye moko Mobutu Singa Uju na Tshisekedi bango tong basaki code na bango ya Zaïma. Zaïma c'est quoi? C'est un démon oyo bakenda tina tombo ya pharaon pour na basala ba écatation ya source ba tumwindu. Bon, bazwa idéologie ya Zaïma, autre tranango lelo na kata Zaïre, na drapeau ya soleil. Bref, wana to sel émission comme un jour to expliquer. Donc ba code du wana ya Zaïma oyo efani na Congo lelo, ti siko ezali ya na code oyo ki mobulu ba cause a présenter ekufaki tangu Tshisekedi comme président. Automatiquement, Dieu a voulu faire le rôle de condité pour na alinga aussi eloroté. Fallu azela nanu ndenge David azwaki bokondi mais Saoul a dirigé. Mais la mission Nzambe a ça longola qui est déjà. David a c'est la tour nae. Donc faki ndenge zo sama na Congo. Yango moni kodwana ekufaki mais Félix fallait pas akene kusuko sala kokota na sama kolo ya Denis Sassou Nguesso. Et le bomi Congo yango wana. Tanga ki ko faute na makolo de Denis Sassou Nguesso. Yo leki na sama ko Denis Sassou Nguesso. So mona Congo la ya kisasa ki ezala inférieur à Congo la Brazza. Ils ont bilo monsieur automatique. Et bilo monsieur ko ça maté spirituellement. Il y a quelque ça là et loko wana yango epesi Nzambe kanda. Tala pouvoir à Félix. Et banaki bien quand même. Et banaki na aisance bien mais tala lo ndenge komi. Tala ndenge komi lelo, tala malédiction. Tout le monde qui non, il contrôle plus rien. Bah alliance c'est Koufi, bah ça qui est Koufi là c'est que main de Dieu et c'est fini. Pourquoi? À quel côté qui nous a franc-maçonnerie? Les bases contrôler tes mes bandeko belé surtout bazo le bango tozo mona bandeko ya UDPS mingi to le ba. Balobi kelelo Félix a balu keli Kabila po tozo mona bata FCC ba komi kotia makele les dons désordre de Koti que Félix a violé aux constitution en mboka. Ndenge nomaki sans que premier ministre Zalawana atie vice premier ministre Félix bato ba lobby yango mais comment yo zo ba lelo que Félix a zo contrôler plus rien ceux qui vont ba lobby qui ba moni makambo comme ko change maman obi tant to allons soutenir Félix awa ngana yo to sala mission tant Félix a su pouvoir to sala biso ta liboso na tant mambeza moto kongola lingite to le baki to soutenir Félix eza volonté Nzambe to soutenir ye pona azana poids. Mais il y a mon frère, je suis ça qui va passer, je comprends la guité. Mais le lot, on a besoin de babon, fanatique. C'est normal, mais spirituellement, physiquement, on peut renverser. Na katia pouvoir spirituellement, toi na force moroté, physiquement ça se voit. Tout se prépare spirituellement. Regarde le jour d'aujourd'hui. Tout le monde Nani Bobi Félix a contrôlé. Ngana habitude Félix a contrôlé. Tala ndenge makambo ta mwana mboka. Kamere a en prison. Pourquoi Kamere a en prison? Parce que Kamere, je explique bien on comprendre les questions maintenant. Kamere est l'homme qui voulait être roi. Kamere, il voulait passer par Félix, a poussé Félix, va livrer Kabila dans la haie. Comme ça, il y aura dans ces pays. Donc, comme ça, Kabila, Kamere, à la moussi, ba allié nae. Ya libanda, bato ba na secte moko, ba Canadien, ba Sénégalais, ba nani, ba Suisse, ba la mouki ba mo senga Kabila dans ces pays. Kamere a poussé Félix, il faut ça lango. Qu'est-ce que Félix a fait? Félix a dit mon Kabila. Ah oui, Kabila, vous dites Kabila. Kabila, maman, papa, Kabila continue à pouvoir. Tout le monde a mon aîné, Kabila continue à pouvoir. Moutoumou côté, à Robosana. Kabila continue à pouvoir, à Yebo Lobate, à Yebi, même que le français bien été, alors le bagarre anglais. L'Inga n'a pas été.
Kabila lelo tozoloba lelo Kabila tozoloba comme un grand politicien ayebi congolais mais avant yé akuta ba politicien na Congo mais le Kabila a taliba likolo a fandi sa politique a recruta ba soda oyo ya Israël o ba agent secret ba étranger na o misusu ya Afrique a futa ba ngombongo ba yela ke information n'est pas Kabila, mais c'est Kabila que Kamere et Félix bazo linga ba livré na nini na ces pays. Ben alinga ko zwa une flamme, pas récupérer na qui dit ba avion bouf akei. Mais ça va comprendre ta zati nzoka, ba si ba PC na ba soldat américain au baza na Brazza. Na mission na Gabon. Bon ben nga ba zwa ben nga ba kini na ces pays. Kabila bengi si Félix. Donc information, bino tuna besoin d'information wana wapi. Avec ici Félix, a tiré Félix mon message Félix a bisi ngaité Kamere. Fait ba kanga Kamere, mais ba kanga na boyete mamo polingo livrer Kabila, faut pas créer les problèmes. Ba créer les problèmes ba millions. Kamere mo le quoi j'ai. Mutu mo te bisi ba créer les ba millions, ba mongo ebimaki, ba lini ebimaki ba tuer mamo ko ba tie na prison. De seuls pays batia na prison non aza condamné te batia dans la prison ne problème autant na Congo ne guerre oyo zo mona kino ba politicien ba alliance kufi o mona on a obazo kanate ba manque de respect il y a ba ministre envers président de la République donc tout ça là parce que bazaki na plan moko secret na caméra ba livrer Kabila s'est mis au courant il y a tout ce qui se passe dans le Congo. Tout le monde c'était ça. Donc Kamere il a joué dans le combat Félix. Après tant que Félix est l'homme qui voulait être roi. Il a bondi pour gagner Bangonios. Mais si quoi comment on a nini et comme que Kamere a dans la prison le il fallait ba fungola lisusu dossier na yé mais tout moni abecholi ba tekutu agene kokuta na Kamere ba sola kini pendant 2 heures du temps. Avec un autre là et kaka qui n'autre mais basoleni et puis tout moni catholique et koti likambo ngo que abe moko kutu ba tie penza pour alandela makambo ya Kamere lelo mais yo le binyo sozo tambo ya Kabila siko abe wana ba tie kuna na analyse na biso tozo sala biso ba peuple congolais est-ce que likambo moko lingo le ka sous système moko to ebite ba catholique ba kokota makambo ya Kamere soki za makambo na bango moko ya politique entre bango lelo eza nini ezo lekana o Kamere ndenge yo. Non, mais Kamere a se défendre de la pression extérieure. Il y a les mains sales se lavent en famille. Moutoumoko, il y a tout ni bandeli. Est-ce que homme religieux, na ba homme politique au bazan na Congo, est-ce que bango tout va ça former ba congolais? Parce que mamba congolais bango ba ki parla bango ti. Ba ki pa ka. Ba uta pe ba ki no soutenir Kamere ko ba boyi ba avocat ba français. Il y a ba Macron ba ki. Ba boyi. Ba pesi bango visiter mais pourquoi? Parce que ba yebi bango ba yebi affaire. Ba yebi nzela ni na affaire ali bande utaki. Ezaki loro moko bien préparé, ba nga ba zo Kabila par surprise. Enlèvement na Congo pas fakei. Donc et là qu'on est reversé yango moni bazo bimisa visage mususu pour na eloro mususu mais c'était pas ça. Vrai problème ezawana. Vrai sujet yango wana. Lomona. Yango to tourner ba tout dernièrement est-ce que et rechanger na congolais nini ce Kamere ce qui le loba livré Kabila na la na ces pays et changer congolais nini. Félix Azaki na Libanda, 8 millions de morts, il a parlé. T'as le discours à Félix sur Libanda, t'as le discours à Félix sur Nakati. Incapable. Donc, c'est que les Mingi, le mouvement diaspora, ils allaient sali vis-à-vis des Congolais au bazar sur place. Les diaspora au bazar incapable. Moi, je suis souffrance sur les Kalango Lelo, je suis pas sûr que c'est Congo. Maman Nazara qui ça, je suis les obétas. Bazo pepa batu ba toilette bazo boire kana ba mai neti mai zo le kana balabala bango bazo profiter bazo pepa ba boire kam salite bango na mai wana zo kene tele na ba terrasse de kota mapanga batu zo mona donc ne bisayo tozali peuple azali azo se diriger yemoko peuple azali mis à part ba politicien ba kuela ka gato na bango ba problème na bango intérêt na bango c'est tout maman donc dans le sens propre et à terme, Congo est dirigé par Kabila.
Kabila a foutu mbongo ya makasi pona nzoka ba information. Siko to na frère Serge. Likambo oyo bino na 2006 awa na poto ozaki parmi bandeko oyo baboya ki élection yo pozaki na bango na kati. Mais lelo tozomona malgré que na RDC nzala o ezali makambo ezoleka ezotambola bien te, mais ba politicien na biso bazo préparer déjà 2023 na bango bazo bongisa po ba marche nyonso esalami tomoni eza ya Lamuka ya UDPS ya FCC bazo bunda déjà pour na 2023. Est-ce que lelo so kanisa ke idée wana ya élection lelo na RDC ezali important? Non, l'élection RDC c'est important. Congolais ne Congolais fa bande ko balobaka ke pays za occupé yo moyo kango bande ko na biso bele ba résistant bazolo bango soto bito bando cité neti odombo déjà za mutali boso ba pays za na occupation bazoro bilé bazoba ke pays ezali occupé lelo na RDC. Est-ce que élection ezali important? Maman to fera un dossier au Dombo. Ceux qui vraiment ba combattant nyonso ba ki le rôle au Dombo na yo mutu moshi. Mais l'électorat doit faire quelque chose en Europe. Odombo, c'est un grand militaire. Naïba Odombo, en 2000. Odombo a eu formation en Belgique. Il y a des soldats, il y a des ngoma. Les guerriers na est kuna ba compliqué musée Laurent Désiré Kabila. Odombo faisait partie. Odombo batu ba ebiete. Moi mon bout tout temps je quand même chef d'état-major. Azara ne fils que na notion pas militaire. Mais Odombo ça a plus de notions que Mobutu. Tous les gens sont capables de faire quelque chose dans le Congo, y compris dans le Dombo, dans le Congo. Mais il y a des gens qui donc, Congo n'a pas maman, Congolais ne fait se poser question. Parce que Kabila est en politique. Comment on peut dire Kabila est en politique? Kabila, comment on manipule tout le monde? Qui est derrière Kabila? Qui dirige tout ce monde-là? C'est que les Congolais devaient se poser comme question. Kabila y est, tout le monde est comme président, et bon, même français, tout le monde Kabila, Kabila manipulé et pas en politique, bien sûr, il y a un mot passé à l'IPMAB, il y a un colis petit à s'asseoir, il y a un colis politique à un comité politicien. Mais où sont partis les Congolais? Les Congolais, Bazawapi. Kabila. Mais où sont partis les Congolais, les politiciens congolais, Bazawapi? Mais il y a un baron qui pour l'élection. Quelle élection va okende? Élection nini va okende? Élection va changer ni na Congo. C'est ça le problème. Le problème c'est que maman n'a jamais vu ça yo. Au moni, et ça problème il y a bunzambe autour na Congo. Et comme ça ba congolais na biso elongo la congolais mayele. Parce que batu ba yebi ko sambelate. To moni Moïse alobi maye fonga misikoyo. To fonga na no parenthèse moko. To moni Eli alobi moto kiti sikoyo. Moïse alakisi Caleb asali. Moïse alakisi Josué asali. Moïse alakisi Aaron asali. Alakisi Maria asali. Elisa zaikuna ono asali logo takane ka prophète. Tango Eli alakisi Eli pa komi ko lobe comme salama. Et par Élisée par mo lobe komi ko salama. Jésus alakisi ba apôtre neni basambelaka. Bazo salama balamusi batu, basekusi batu, basali ba miracle. Malgré bango pe batamleki pe bien ti. Mais les loyo batu bazo sambela o bazo sambela, ba bisi bango basali ba chrétien. Chrétien et lakisi comme Christ. Na on pouvait ngamo. Qui chrétien lakisi comme Christ. Ba si bango Jésus ça Emmanuel lakisi Dieu parmi nous. Na on pouvait ngamo Emmanuel ça Dieu parmi nous. Pour les bah continue et là comment va maîtriser en entier va maîtriser ko sambelate ba zo benga Jésus passe Jésus Congo to lembi Jésus mais Jésus abotama Jésus akufi Jésus matanga c'est quoi ça que sous Jésus té nzamba lobi ya lelo libala bela nzamba changer té ba lobi ya nzamba wumelaka ndenge ni abataka balonzo tout de suite
parce que bato bayeba kosola nzambe bayeba kosenga bayebaki eloko nini nzambe atiaki na éducation na bango bato lelo bayebi te les éléments Josué atelemisa moi etelemi mais bato bayebi te bayebi nini bakobenga te nini bakosala te bakolanda bapaster oyo kabila bapesa mbongo bapaster wana baetei bango maloba bolala calme botika bokeba toute autorité vient de Dieu bokeba babiloko boye donc catastrophique bato bale kotonda na l'église ezoteya message ya Kabila bake na Bouida Congo bazoteya message ya Kabila bakei na Kimbangwise message ya Kabila baye na diaspora l'église ya Poto bango bazope mbongo message ya Kabila konza masolanga na bango te mais Dieu est là Attends, juste à côté de toi, il est dans toi, il te parle. Mais non! Ben si batu, nakata mukanda, kolongolate, kobakisate, ou kolongola nzambe pas kolongola na livre de vie. Mais c'est un livre apocalypse, nzamba ba ibongo. Ça Bible mobimate. Bible a dit 66 livres. Kaka livre apocalypse amukie wana, nzamba ba ki balongolate, mais balongola déjà si balongola combien? Balongola combien? Maman, il y a moko to sa ba conférence hein. To sa ba conférence, to expliquer ba tu ndenge ni ba samelaka, ndenge ni ba solanga na nzambe. Ba tu fo ba yeba. Ba tu fo ba yeba parce que eloko o ba ba to bombi ngo trop. Vrai byzantin, o ba c'est la Bible ba bomba ngo na catholique. Catholique a kanga makambo o ba porte batika banda na 4e siècle. Abimisi ya lukuta na 16e siècle. Donc 1200 ans. Il s'est belé. Mais il y a le kouta. Pour nini, bato ali ko comprendre te. Afuli ka moi verset mora muki ami coach na verset wana. Et ça dit conteste ya kala. Même si ba joga Jésus a lobi na batu. Abisi batalobi. Vous avez entendu parler œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous le dis, c'est lui qui est son frère, il est meurtrier. Mais au moins qui m'apporte ton bazotéa. Bon balobi, celui qui n'est pas dans la doctrine de Christ, celui qui n'utilise pas cette doctrine, qu'on peut c'est un mot tété, qu'on l'a na été, qu'on évite ezanine, ezante, ezaen. Oh, Christ a le mot comme mususu, bon balobi mot comme mususu. Bon bah cela qui ba erreur na sa Bible. Mais il faut tout que ça batu erreur wana ezali nini. Pour que tu comprendre que non histoire bien pour comprendre que tu as tala et le mutuya. Jésus a la kisi Jean na Apocalypse a la kisi qui est la femme prostituée Apocalypse 17. Alors avec ça Jean Lobi la femme prostituée, la mère des abominations, la mère des impudiques. Abengue la mère, elle a été, elle a commencé la prostitution dès le commencement. Qui est cette dame? Mais vous avez bien été, si on a la Bible que cette dame que vous avez vue, c'est des grandes villes. Grandes villes, c'est quoi? Ezabandaku. Bah ville, c'est quoi? Ezabandaku, ndaku, non, et comme Béli. On a une ville, non? Si on a une ville qui est des démons, bandaku totongi, tu as une ville qui est des démons, non. Cette femme, on va bengi la grande prostituée, c'est qui? La mère des abominations, la mère des impudiques. Elle a été prostituée dès le commencement. Elle est assise sur le peuple. C'est lui qui donne avec son vin, avec sa pouvoir, le roi de la terre. Cette dame qui règne jusqu'à ce jour. Qui est cette dame? Boke Lukaïna, Apocalypse 1. Au moment où on a corps de la bête, la dame qui est assise sur une bête. Première 6, deuxième 6, troisième 6, au moment 666. Donc c'est une mission spéciale. 6, il y a 6, 6, 6, 6. Ça veut dire quoi? Dieu a créé le monde. Il a créé une mâle et femelle. Tu as créé mâle et femelle, après que c'est le rôti. Genèse 1, bon vérifier. À partir du verset 26. À l'est, bon lia banzete nyoso. Bon lia banyama. Blé na bile zali banzete ba faire dire. Et là banyama, na bandeke, na bambisi na mai. Après nzamba bibi na 7e jour, akero pema. Mais faki nzamba bima na 7e jour, bima na repos pour na créer sous Ève. T'as créé Ève, tu comme na combien?
Où est partie cette première dame? Or, Jésus a expliqué Jean dans Apocalypse 12, a expliqué dans Apocalypse 17, a expliqué dans Apocalypse 21, a expliqué Jean qui est cette femme, pour la femme qui est assise sur les nations, sur les langues, la femme où a mis la ramakila ya bana nzambe. Bana nzambe c'est pas chrétien, Jésus est chrétien. Abomination sur la terre. Cette dame yena peut ça pouvoir là homme politique, là homme religieux, cette dame yende o ali code musu avec la code il y a 6 moko. 6 musu ali Ève, 6 musu ali Adam. Adam il a été malmené par les femmes. Tu reçois la conférence, tu expliquer batu makambo na pour une mission, tu expliquer on sorti. Ça veut dire quoi? Congolais aujourd'hui a un problème, il y a compréhension. A un problème, il y a civilisation. Esprit on dans la Chine, il y a un dans la Congo. Quand il s'est engagé on a vu ça que la bango tout ba qui livre parce que dans la Bible était. Dieu a écrit sa parole dans nos cœurs. Il a grévé sa parole dans nos esprits. C'est ça la parole qu'on va être jugé. C'est pas la Bible. Vous me dites que si on fait la Bible, dans la Bible, au soir, mais la parole de Dieu est naturelle à nous, dans le cœur de l'homme. Oh, Ecclésiaste a lobby, le cœur de l'homme sage est à sa droite, le cœur d'un insensé est à sa gauche. Ça veut dire quoi? Il y a gauche, il y a le cœur physique. Oh, moutou, corps physique. Cœur, il y a à droite, cœur spirituel. Il y a maïele. Oh, c'est un Nzambe libala. Nzambe Congo passi. Bato kufa. Nzambe yo ramete parce que boyebo swana Nzambe te, bobi ko benga ete, bobi ko senga te. Congo doit changer te, bati abino maloba ba verser ba maîtriser te. C'est ça les problèmes maman ngai toza nango na mboka na biso. Siko lelo toza ko apprendre que même à la diaspora ba mbongo etambolaka ba enveloppe yaka batu balalisa ba combattant o tout batambola tambasa ba marche bater un message à Kabila que non kimia babangisa bangisa tout bokeba oh et ça mina Congo yango ça mara partout ce ko yebisanga yebisanga Congo face congolais face à nini congolais face à la nini pas se libérer muto libérer Congo ezayo muto otala biso ezali batu bozola ndate les vrais problèmes tout ça nango maman na ngai yango wana bosiko yebisanga qui est derrière Kabila? Nani azali derrière Kabila? Aussi longtemps que tu as nani azali derrière Kabila, ne te comprendre, nani azali utiliser Congo. T'as la mascarade. Les mêmes Mundele, elle a ça la Congolais plaisir, bah les capards. Kamere, na Félix, bah livrer Kabila. T'as réversé, les mêmes Mundele à trahir Bango. À trahir Bango. Pour Bango ne bat pas Kabila wana. Congo est dirigé par Fondation Clinton, la Fondation Bill Gates. Ba toi mi balé wana ba ali ba homme fort na kati ya mabeye na biso. Oyo eza pas ma moche to le bango déjà. To le bi mingi mama. Moi kolela to le lipe mingi. Siko lelo to sa ni poto le lipe mingi. Pour changement ekotaka silikambo yango mikonyo so tozolela tozoganga na ba média bato nyonso bazobunda sur le terrain bazali bandeko siko bino moko diaspora nini ndeko Serge. Il faut tolakisa batu vraie spiritualité o Nzambe atia pona mutu na mutu. Mutu ayeba mo ba pasteur ngo kuna mokumisi na bino Kabila mutapia biso bo asala rabwe kaka bino moto landi mukuna lobi bien que bandeko baningi bambisa minene nde ba yalo kwa ba pesi ba sengi 50 personnes to éviter ce que zali bolimbis bandeko to éviter ce que zapenda ye mo mukuna mais to yoki ba audio 50 personnes ba ya na église ndenge ba sisi état d'urgence na RDC ke ba fungoli ba ya ba ki ne ba église mais ya lobi bambisa mikie ba mama ba bipupula ba ya na nuté après yozo ba broté ba tumamba solo ka bino mo ba bota ba nzambe bozo sa ba désordre ka bino mo ba nzambe siko ba ya sous maman na ebisio tonto ba siko mbonga Kabila tamboui na l'église nyos na ba mukuna na ba denile si tout le monde alia pe zo continuer ko tambola ti lelo donc il y a li malédiction o eza na kata Congo yango wana pourquoi parce que Congolais yé moko il a voulu. Nous, à chaque fois, on essaie de dire que attention à l'église. Bible,
Il y a la parole de Dieu, je n'en disconviens pas. Je ne refuse pas qu'il y ait la parole de Dieu. Mais il y a aussi la parole du diable. Notre Bible, la roi de la terre, la grâce satanique, c'est le Bible pour prêter serment. Il faut, maman, tout le monde aussi, esprit on a matin au Congo. Na o na Chine, et c'est esprit moroti. Et si on a Israël, na o na États-Unis, et c'est esprit moroti. Dieu a ça moko. Mais Dieu a la révélation à côté de la balanaï. À côté de la peuple, à côté de la nation. Donc, biso, il faut toyer banano déjà que soit en Zambie. Tu es beau sengate, tu es beau soit en Zambie. Tu es bité qui est en Zambie, déjà moutou famille ba, qui suis-je? Nazanani, non tu as pu nous qui doit. Soyez bien place au outil, foyer ba, soyez place au qui était fait au moins place au outil. C'est très important. Batu ba yebi makambola tout est batu ba négligeable bango moko nanu. Ba c'est négligé, on nzamba takati na bango. Exemple dans Ebisao. Avant Jésus, ben Européen ba non sembenanen. Ba César, ba avec César ba non sembenanen. Ba ko na biso non sembenanen. Ba tout non sembenanen. Ba yebaka mutom tu nzamba mpunu, nzamba mawezi. Mais ça qui vrai Dieu, et qui ba qui cité, et qui nzamba ya solo le créateur de cieux et la terre. Révélation bango ba soit qui na série na bango yango wana. Ba musu ba bengi nzambe Yahweh. Ba musu ba bengi donc le nom musu ba lobi que Jésus na nzambe. Musu ba lobi que non azamo na nzambe. Oh Jésus yemo ka lobi ka azamo na nzambe. Ba apôtre nyos ba lobi que Jésus ali mo na nzambe. Mais ba tout ba congolais ba lobi te azali nzambe. Jésus buvait du vin na ba apôtre. Et comment maman? Ba congolais ba lobi vin na cet esprit et sangana raté. Donc, on a contradictoire et tout excès nuire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il faut que tu et loko, il faut que tu et c'est important. Et loko, tout ça se prépare spirituellement. Aussi longtemps, Congolais a une spiritualité, on a matière à Congoté. Congolais a que il faut attendre à son mais pas une réponse immédiate. Bah quoi t'as gêne. T'as la maman là dans la église. Bah ça bah gêne 21 jours, 40 jours. Mais est-ce que Jésus a ça gêne en zala? Les Kambouté frère ça en tout cas pour comme la souka lelo bat ba retenir nini na o nyonso tuyo yela kibiso lelo to yo kinengo lobi. Mais le peuple congolais, ce qu'il a retenu, moko na nyonso oyo lobi a retenir. Congolais, il faut retenir côté spiritualité. Ça c'est très important. Tout se prépare spirituellement. Congolais, tu bien à Jésus, Jésus a répondu. Parce que Jésus a dit bangote. Jésus a dit que ba benga na kombo oyo ayete. Kombo bamba benga za kombo tanga za ki mutu. Tango nzamba kizisa ki na mukatna ki émission. Congolais a do senga bana ko senga zo joite parce qu'il y a bi ko senga te a bi peut-être so anana. Et le Congolais fayeba déjà peuple va préparer spirituellement. Tala Moïse avant de libérer peuple, il les avait préparés spirituellement. Peuple na peuple a sala ki pa ki mutu am sa ki pa ki na ndaku na ye sans Moïse. Pour Moïse la ki sa ki bango ndenga tambola ndenge mayaki ba ki ba tetu mais ba yeba ko sambela. Et bien, que soit Nzambe, ba ko senga pe ba sengi ba jui. Mais Congolais évité. Congolais ali éparpillé. Congolais spirituellement tous à chaos. Il y a un moment tous Sibir, nous tous Sibir. Tu organises ma conférence. Peur linga roya. Aye, tu repères sa date, peur linga rozala. À participer à un gratuit. To la ki sabatu ndenge nini ba sambela. Ndenge ni faut senga Nzambe. Ndenge ni faut solo la Nzambe. C'est facile. Parce que besoin de Nzambe na ba jeune ba 48 jours, oh Dieu est là à côté. Il a dit, je suis parti, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais azawana, ba to de ba soana mutaza pemeni. Bon ba ki na Bible. Dans le Bible, ah, alinga sa likambu. Que dit la Bible? Verset 10, verset 13 c'est le Bible. Oh, tout ça c'est n'importe quoi. Donc, la Bible a été triquée. Il y a la parole de Dieu, oui, j'approuve. Il y a la parole de Dieu dans la Bible, mais la Bible a été triquée. Il y a toute la version qu'il y a Bible. Mais la parole de Dieu est dans la carte motema. Dans le esprit est intricable.
mutu tout angazo yiba moi sa mutu o bata mapona nini point tout le monde tient muninga poison fo muninga monate o bikisa mabe pona nini toko lingo sa likamu fo batama mais tant que kabela batu biloko vu caméra o bikisa malamu donc ezali eloko nzamba agreffa na motema mutu yango tout le monde sera jugé par cette parole que Dieu a greffé dans nos esprits yango tant to la ka nzamba solaka na mutu nyonso mais batu ba yo raté pour baza sur le matu ya ko kati. Voilà. Donc, il faut par la bonne parole, par technique, oh Jésus, là, qui s'est apôtre. Frère et sœurs, j'ai eu la grâce de voir tout ça. Il m'a montré tout ça. Alors, qui est un véritable byzantin. Il y a tricha Bible. Il y a coach bleu dans la carte. Il y a oh, ça m'a tué à Ayoka Kaka. Oh, c'est l'esprit de Dieu à comprendre mon Dieu. Donc, nakasa tolobi toloba lisusu to relobaka o ko retenir yango wana nakanisa nzambe azana bino kima na kolope ezana bino. Merci na balandinyo surtout bozaki na biso ebandeliti na suka papi les rois carte limitée to pesi mbote puis to pesi balandinyo surtout ya Diamant Noir TV Oasis la beauté naturelle ngo pesa mutu mbote na pesi ba combattant non aligné mbote Odombo général Odombo. Les véritables. Ballon aligné, na pesi mote, na pesi Odombo, azara vrai soda, batuba eba. Na pesi mutu mo mbote na bande konyo surtout au baza musika. Surtout vraiment, bon comprendre que aussi longtemps que to sanganate, to kosa eloroti. Mutu va libérer Congo ça va tout passer là qui ça te. Faut que ne bisonio sur les États-Unis pas madame Hillary Clinton. Aussi longtemps to kete. Faut que luka ba maman roi wana, mère roi Angleterre wana, faut que luka. Surtout que na biso te bobo sana libération Congo faut que ende kuna. Voilà. Restez branchés sur Diamant Noir TV et dis nos images. À très bientôt et bye. Gisele Umba Gisele Umba nakolina na ya Diamant Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba Diamant